singa ya mama Timba eza nini na ebite soki eza po bon eza hôpital privé ba mbongo biso ya ba normal ora ba mama ye je sais pas dans sens nini mama Timba lobi ndeko le tango boti même jour ba keso ki ne wa ba benze ba mai le roi ataki mabele ceux qui a silicone ba bimisi nyonso ba benze nyonso na makila o ebimaka biso so to bota moto to botaka makilo ebimaka biso ba totaka ba bande génique wana ya hôpital ndeko mama Timba ba bendaka yango nyonso ezalaka te ataka eloko te akozelaka ti mokolo règle na ye ekobima est-ce que comme osinga na mi poser question biso basalaka biso yango te po tobota hôpital ya bapauvre comment l'hôpital les alliés mosusu babendaka bato nyonso ya nzoto soko boti basali yo balandeli yo même jour babimisi yo nyonso oyo ezalaki ekotya yo mala bapesi yo na bakisi bamelisi yo bakisi ya makasi bapesi yo bacologène même jour wana apo ozongi ndako na po koke soirée otiki na mwana baobserve mwana yango kaka même jour batali mwana yango mpe kaka même jour balasali baexamen nyonso kaka heure moko na yo mbambo babimisi yo na mwa babikende ndako après mbala moko yo na pokwa opesi mwana bizu oke soirée na docteur privé eloko siko étonné biso yango wana papa il faut comprendre c'est ça merci. En fait, j'étais pas là, n'a pas comprendre le contexte. Vous avez tout à fait raison, il y a qu'on s'opposer la version wana parce que tofandaka biso nyonso tu na poto mais ngai tangu siko na eko mata na mona bozo cha mbongo en avant place moi aussi je m'oppose kasi alobaki po yana bango za na mbongo zaka bongo te na vie omoni même bato nyonso baza ba ministre bato nyonso baza ba grand bwana non je suis pas d'accord papa je suis pas d'accord na ba université to na ba école ya l'état école publique mutu bon côté oyo bozomona ba Laurent Fabius ba Sarkozy ba Macron ba Din ba nyonso tu bozomona wana batangi na ndenga public. Donc ici na poto kocha mbongo adavanté bien sûr que mbongo ezali avantage ekoki ko aider bino na ndengo zolo ba oboti basalio ba soin basalio nini tout ça ce sont des options mais il faut boyer ba ko bota c'est naturel ngulu abota kana zamba nyama zamba abota kana zamba bakangie lokote libubekei azongi pe normal. Donc c'est ezali kobota ezali phénomène naturel ndenge omonaka yo ndengo zali manzake bibio okati dini tout ça kobota pe ezali phénomène naturel mais sauf que eza complexe. Donc beaucoup misa mbongo liboso ya makambu nyonso te papa limbisanga yo kana iselo moko papa peut-être au comprendre nga pona moni awa na panel yo comme to comprendre yo ka boya papa ya na biso. Son mari, c'est un homme riche, milliardaire. Un jour, comparé une humaine à animal, Papa, l'andanga penda malenda, bato baso kasa suki de pona mbon. Ngana na vie nanga, ya na biso na vie na ye. Mais na koli pa na ye. Tanga boti mwana na ye. Ko boti aboti na politique clinique, politique privée. Médecin na ye aye parce que bota boti. Ko bota boti bazu mwana. Basokoli mwana. Batali mwana batidie mwana zane bia balatisi po ya bota ane bongo siko ye babimisi kaka place temps bazu makila bababul babatie mai na se ya moto esili kosi na teli meno na tota na mobile na teli na yoka ni sote ya na biso on ba beta ba mai ya moto te ye bazaki ninyo bazaki serviette moko pembe pour le coup ndaka telema bakende na politique na Suisse. Quand on va chocolat na se aga na sola makila te en fait. Donc ce qu'on va salier ndenge wana. Balongoli ba makila wana place temps balongoli yango ba jouer tension tout va bien. Siko ba kena Suisse non ben Suisse siko eza ndenge ni. Eza lokola ni tu place moko basi nyosho ba te ba botaka. Ukosala kuna ukosala kuna 3 jours, ukosala kuna 1 semaine. Ya chasala ni kaka 2 jours. Là comme kuna ba memia na salle de soins. Ba cotiser na l'eau glacée pour na ekanga makila ekanga pe nzoto l'eau glacée yana biso elle mesure 1m60 1m70 elle pèse 54 kilos pour nzoto za la ekanga donc abandi na bassine ya l'eau glacée après l'eau glacée abimi
alati peignoir bakotisi ye na chambre mosusu basali ye basoin bamase ye nzoto mobimba bakotisi ye bachiffon na kati babimisi basalite nyonso bapesi ye tonga bapesi ye bazongisi ye sachet moko ya mai ya vitamine E bazongisi ye sachet moko ya mai ya vitamine D bazongisi ye sachet moko ya mai ya vitamine C bazongisi ye sachet moko ya mai ya vitamine ya collagène bolo balonga muta ndenge wana ozala na fatigue ya robot po bapesi ye bacocktail ya makasi ozala na fatigue ya nini basilisi ye ndenge wana bavandela pendant 2 jours ti leta apema basali maquillage babimi na mobali bakoti na hélicoptère na bake na mobali na ye le lendemain nango 2 jours après baye na ndako koya baye na ndako aleki bango na chambre boyelanga mwana na chambre natala ye natoke na chambre napesi ye mwana tiake swisi bongo mwana azonga ine de ndako biso nga mtudeki no mwana ndako na mwana msala biso na kuisine na biso ti napesi ye mwana bile ngabi unje kipa kutu bota tu es trop belle tu es changée na bi abina mai kasi boye te bakambongo ka biso boye kaka nazo lo bala kaka mati mafuta ba kombe na nyonso dépense nyonso na ko tuna te donc na tuna ndenge ya na ngana so na balanga mais pourquoi tu demandes nga mobile na nga la touche qu'il a aucune autre na biso to tama hélicoptère to na idiot to na jet privé aucune non tuna to hélicoptère ezwe na polyclinique privé qui est na Suisse sont c'est soutien ndako on appelle pédiatre sali est suivi te peut-être à quitter moi na les gens ndako qui na Suisse wana médecin akali sur peut-être en sala maman moi na kindegi Suisse te on a le même mwana batali babaloli bandi babalo maman soki baboti biso toza baboti mais avant qui suivi papa pédiatre wana pona kotala papa compliqué papa na lobi papa yo na miliki évolution kaka ni na kosala non wana pour atala bilo non pona kotala miso ya mwana mpona bajaunisse ye alobi ntango ya na bango aboti abimi bamoko hélicoptère ezwi ya eke swisi ma mwana azongaki ndako mwana kozoka ndako ndenge nini sans que pédiatre atala mwana misu de santé ezali na makambo wana tala papa jepi yoka makambo wana nyonso biso moto totikalaki kozela carnet mwana boti tabeli ye batena mobali ne mwana kuna baosokola ye bazopese ye eza pana neti hôpital na bango hôpital na mobali ne aza la moitié ya société wana azolingela mwana atana babiyanse mpenza mokolo papa pardon ntango sikoyo mwana bote ntango bazosokola mwana batomboli mwana bapese ye batali ye miso batali ye makambo nyonso bien mwana aza bien bapesi biso mwana ntango toye na mwana na ndako ya na biso aye azo mwana ni ameritie asaleli mwana nini yozomona biso lokola bana mikebo ndenge nini ndeko na ngai na reine na biso abotaka awa bazala na baséjour mwana na bango ya 2 mois j'étais comme sa maman mobali aza directrice ana société na ye omoni bana biso mama timba zela toloba moko loyo langi mama ntimba ngala mataki mpona nini mama ntimba alobi na biso boye kobota
lelo observation la journée moi que soit docteur Bakoti que le 24 heures pour battre la évolution lobi nango obimi. Moi là je suis d'accord parce que ba l'évolution ya yo maman battre la organe na yo parce que faut pas vérifier bino tu faut perdre makila, au perdre la maï. C'est-à-dire qu'il faut récupérer toutes ces choses. Maman Timba, s'il te plaît, on va te Mama Timba, yo swana na bana mibeto musona ndeto solo la. Jeff Bezos Nambo. Nakamwe. Le milliardaire Bazalit. Est-ce que parmi 10 milliardaires, il y a l'équipe même Cristiano Ronaldo Nambo? Quand la femme a bombi moi dans 9 mois, toi sur la toque na logique, toque na nature. 9 mois. C'est-à-dire que là qu'on a pour évacuer, ba docteur ba lo ba na binoni. Il faut attendre ba betu bino péridurale. C'est-à-dire que pour évolution mon abimation on bima na voix basse pour so ba quelle intervention ya bobengani ya césarienne, c'est-à-dire que c'est à toi de le faire le travail. Ba le docteur lo bani tika nature ça la musala nango. Ba ko beto péridurale mais ba ko bimiso mo na voix basse na makasité. C'est-à-dire que faut nature nanzo tourner ça la effet nango nde moi na ko poussa. Et ça makambo za la richesse à la pauvreté glorieux langi. Même docteur Roberto Peridira pour yoka ba douleur wana te mais nature ndem te ko sala musala nango. C'est ce que moi le docteur m'avait dit. Na bi boko ça quelque chose que pour moi ça m'a habité. Biso to bete péridural pour na ba douleur ndenge za ka de bobotaka malobi nature ndem te faut sala musala nango parce que ko bota na voix normale na voix basse mais nature ne fait ça la musala nango c'est-à-dire que nature goya ali bokomi ba kokoma koye biso ya docteur oyo tsabino ne ba sala bino ba système ba koye biso maintenant okoki ko pousser ya moment na ba ya ko vérifier bino so bokoti na salle ya accouchement ba ko ça va buter parce que en riche okota na salle d'accouchement te ko repoussa so que simité boké césarienne wana za makamuto na l'équipe des os na mbongo. Et deuxième token à hôpital privé même les docteurs on a eu biso qu'il faut nature ça la musala nango. Et deuxièmement maman lobi na biso nini gloire yolandi maman lobi na biso kende kwa boti lelo bongo te soro lelo toza vendredi a boti lelo na pokwa ke soirée oui mais aïe ko changer le biso maloba lobi nini ba ba silisi ko bota allez hélicoptère ye ezu et moi na zoni na ndako moye mobali nane ba na Suisse ba isu na nini atikali kuna 2 jours mais au côté na norme ya moi si wa botaka c'est-à-dire que ceux qui moi nini ozana besoin que na rapidité c'est-à-dire que va transférer dans l'hôpital mais atikali combien de jours là 3 jours 3 jours atikali 2 jours au côté na terme normal quand il y a au cours la biso tende bona c'est dire que 3 jours de biso la pauvre tout ça là mais va changer l'hôpital mususu c'est pas ça les spécialités. Papa Maman Timbazela asala ki basesko spécialiste ndeni nike ba benze makila ba benze mabele ba kotina ba glace ba joueur ba kotaka ba kangenzo to ba bisi ba graisse ops basala biso l'hôpital té basale nyonso na tete ba perfuser ba vitamine ba collégène ba wa déjà mwana azana ndakula ma timba obongisa mwana ba okipe mwana sikoyo tango yana bango siko basale bongo ngo banini on a ta sous-vêtement normal, on t'a bandi le quoi biso. Normal. On t'a acté parce que makile déjà bimi et bima biso azei wana azana ngot ba bendi yango nyonso na Suisse. Ba bendi ba sale nyonso songi normal. Après on a bango hélicoptère et ce sont c'est nanda. Kutonga yesko akuti mwana matimba tuni et tu devenais encore trop belle ko bo si ta bien biso batambongo, c'est normal. Après il y a qui soirée non? C'est ça non matimba. Après, on a ajouté mon année, après 6 mois, année. Bisa pour quelle soirée? Comme ma belle qui est maïnia, c'est pour y avoir mes années, ma belle. Ah, mais ça lui fait pas attends ma belle à silicone. Celle de Salimine qui m'a connu, spécial pour la banne. Matimba koma ki pédiatre akoma pe minanda ku matimba koma pe spécial comme de ménage bagalia bagligo des mix spécial les ala ki maman la mission maman c'est que là c'est vu la procédure normale pourquoi on